Mais mibali pe boa moi genre, hein? Boa moi genre, bobongi pe na basi mo ya bakumbela mito esala rate lora bana, wana kaka ekiri bitoyo. Eh, allô? Ça va tout là? Bonjour, Oui. maman. Oui, bonjour. Nayebi ke lingaki te nga mutu na bondeli yo parce que eza tellement na ba réalité belé le car en internet a batu bandimela biso te parce que le kuta pe erenyara mingi. Et na yango moi na lingaki nazwa yo ata pour 2 minutes monde entier o ezotala yo. Bakomeka kozala pe na confiance na nga pe ya kondima ke non Sarah makambo ayebisaki biso eza makambo ya lokuta te. Nga osola nango olobi na bango bonne chance, oza na intérêt moko te ya kolandela bango osala ba émission, ozaki juste na besoin o informer nga. Mais tant que nga pe lora naza mutu ya média na ngai nazala pe na mwa ba précision et puis osolola ta 2 minutes seulement o accorder na bandeko bazolanda biso o éclaircir bango mwa vérité. Mwambila mu connexion mwambila mu connexion problème nini na ngai problème nini voilà. Oui maman tozo yoka yo. D'accord, en fait quand on a le bac déjà que je suis pas vraiment il y a milieu Anna déjà tu t'avais tout expliqué. Bon toi qui nous allais dire mobile bon après c'était vrai qu'en décembre c'était depuis août qu'on voulait se marier. Et puis mobile appelé c'est la raison d'ailleurs au kakena au moins à moi c'est na kinki crasté moi et puis décembre aussi tout le temps on a pas dans le but on s'est sauté trop après on a se séparé nanga donc on a souhaité bon bonne chance mais sauf que la fille elle doit être sérieuse parce que ceux qui a sali en sur la mobile on a tikeli alors que nous ça ce côté mon sous donc ça ne sert pas qu'à finganga parce que je suis pas na même niveau naï donc na pèse ba bonne chance au moment qui ne liboso mais nzambo to sambela un jour ce Dieu là il va parler c'est tout. Mama na ngai bongo tiki libala kaka boye libala yo mutu nga ko bala na na décembre waka po na grâce mama olena kufa na ba MST olena kufa domena kende paradis célibataire qui n'a qu'un enfer marié parce que il y a une robe qui est là parce que faut na sala boy tandis que non parce que la fille déjà on la regardons c'est une pétasse la fille était mais c'est ce que c'est l'image donc qu'elle nous montre à la télé donc on perd de vie n'angate pona motomoko à kata kamili mopoka finga bato non je suis pas du genre donc ça ne sert pas pas ça la vie na bango ba kende liboso c'est pas grave et la vie continue. Na tout pété, n'a fait moi si que je suis intelligente, je sais que ce Dieu-là, ce qu'il m'avait réservé, a coupé sa caca, c'est pas grave. Mais les preuves sont là, toi-même tu vois les preuves, donc je n'ai rien à dire. C'est tout. Siko tango papa kendaki Dubai, oyebaki te kake Dubai akokutana na grâce to wana ezalaki déjà bokabwani. Te wana ezalaki que tozalaki déjà na position kokabu to kabwani qui déjà en fait on était mutan mutaki na kwana ye, mais sauf que mobile bando bonde la kakanga. Et puis j'étais surprise d'avoir les vidéos comme quoi qui kindaki Dubaï parce que ndebande konanga poto ba mona qui a pas balancer nga ba vidéo. Donc en même temps le mal va bon de langai et la petite elle a dit que non na kozonga na mobilité parce qu'on va la tromper mais à ma grande surprise na moni bango na Dubaï. Donc le bignon soit déjà donc je sais pas quoi dire. Sikoyo yo oyebaka bolingo ya ye na grâce avant to e ko apprendre onka na ndenge bakutai na Dubaï ba balancer ba vidéo. Nayebaka yango avant parce que j'ai même causé avec la fille. Nayebaka yango avant même bakinde Dubaï parce que na monaka ba transfert d'argent et tout et bando kinde. C'est là où maintenant comme le monsieur il avait nié la fille, il a dit que non akobimana fille wana il a traité de tout des mots et puis après il pesanga kanda fallait maintenant à traiter que c'est une fille pétasse, fille a allumé ce genre de paroles et puis il pesanga kanda lui non comme si le monsieur ne peut pas dire la vérité. Mais mais la cigarette hein. Oui. Wana c'est vrai oui, mais la ça, cigarette oui. Et puis après on a lui non na koti kango bon problème na benga maintenant fille yango la fille là na bengié la fille m'a confirmé que comme quoi il connaissait pas mon existence entre parenthèses et puis la fille m'a dit qu'elle va laisser mon gars puisque ils sont ensemble le gars l'a menti et à la dernière surprise na monde bango kinaki do donc la fille elle n'a qu'à l'accès que azam au centre de vanga messi manango elle a continué na mobile ya poto comme si ba surtout kaka mobile ya poto donc c'est ça. esali biso pasi bandeko baotala biso je crois soki yo pe olanda biso okomona ba commentaire bon message nini oyo okoki kopesa na mobali na yo ex mobali no parce que obi yo po boyi na yo
olingi okufa te na maladi to okufa olingi okufa célibataire ko okufa marié bino batu bozaki déjà na procédure fallait bobalana na décembre toza na ba preuve ba robe art okoyebisa na papa Brian nini na lelo oyo tokomi komona grâce te mosusu abundeli mobali ya artiste comédien sikoyo est-ce que papa Brian soka abiatalisa mandoki ya kufuka masengo pardon bobongisa po bozaki deya na procédure ya libala po awa ba video ezobima kaka nga naza kutu na ba photo na bango ntango bazala okende ba hotel na bango wana na ndeko na biso da Costa donc elakisi papa Brian ntango mosusu akotika kozonga makanisi nsima est-ce que olimbisa papa Brian maman nga nalimbisaka ekala nalimbisaka depuis le premier jour nalimbisaka na ngai yemi sauf que chacun de nous a fait son chemin ye azwi chemin na ye nga mpe nasali chemin na nga parce que ce qu'il a fait là c'est une trahison. En fait, il fallait trahir même soit dans moto, ceux qui quelconque, mais la fille dont on voit à la télé, je sais pas si elle est intelligente comme des gens ont toujours tendance à dire, mais oh, l'image elle a biso, franchement, je suis désolée. La souhaité qu'à ma bonne chance, peut-être ceux qui n'ont moi, moi, c'est aux hommes sous, c'est tout, c'est ce que je peux dire. C'est tout. En tout cas, merci beaucoup, madame. Soirée recyclable, tu rentres pas. Mais je suis sur la liste. Je te connais, gourde de fruits, 8 matériaux non recyclés. Question moko ezongelinga na mutu ba facture moko otindelaki ngai ya solo pardon ba facture otindelaki ngai moboyaki nalekisa yango ba facture otindelaki ngai ya ba transfert oyo papa bandaki kotinda na Kinshasa epa grâce eza avant bakutana na Dubaï to eza après Dubaï avant bakutana na Dubaï parce qu'après Dubaï je connais plus leur vie mais c'était avant bakutana na Dubaï. Avant bakutana na Dubaï ni kuna bandu tinda bambongo et tout après ba jalousie ba bandu sala na téléphone après c'était avant sikoyo avant wana papa déjà bakutana na grâce te moto ba yo kutana ka na voyage à Dubaï bakutana ka déjà na Kinshasa na mois d'août après le confinement bakutana na Kinshasa papa ya Kinshasa hein ayako mona bébé na ye kala kaka mona 25 ans kola répété donc tu ne pas à la 25 ans donc c'est ça et ça les biso passe en tout cas merci madame olinga ikolobate mais quand même on lobby et peuple congolais communauté congolaise au bazotala yo